Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exact Production TV Mobimba, na babonné na biso, na ba non abonné. Bienvenue na les artères de Kinshasa. Bokota, Kabali Solo, Pesa Sangona Moninga, les artères de Kinshasa na 3 Exact Production TV et Bandi. Kakandenge Tolobaka, TV za Radio T. Kabali Solo, Pesa Sangona Moninga, namoni lupango na bino, namoni balabala na bino, namoni quartier na bino, namoni commune na bino na 3 Exact Production TV. Video na biso ya mukolo lelo ezongisi biso lisusu na district ya Lukunga, plus précisément na commune ya Ngaliema. Toyebisaki bino que commune ya Ngaliema est subdivisée na 21 quartiers. La configuration actuelle 21 quartiers à commune ya Ngaliema yangoyo. Tozana quartier des anciens combattants, tozana quartier Bangu, quartier Basoko, quartier Binza Pigeon, quartier Bumba, quartier Congo, quartier Dielom Binza, quartier Joli Park, quartier Kimpe, quartier Kinkenda, quartier Kinsuka Pêcheur, quartier Lonzo, quartier Lubudi, quartier Lukunga, quartier Mama Yemo, quartier Manenga, quartier Mfinda, quartier Monganga, quartier Musei, quartier Ngomba Kikusa, na quartier Punda. Bokota. Lelo tozongi lisusu na quartier Congo. Soki botali na ba video na biso akala tosiki to tambolaki na quelques balabala ya quartier Congo. Lelo tozongi plus précisément na Binza Meteo. Binza Meteo eza na quartier Congo. Bokota. Kabali Solo, Pesa Sangona Moninga, les artères de Kinshasa lelo eye kotambola na Binza Meteo. Totombeli bino botali malamu video na biso ya mokolo lelo. Bokota. Tobandi video na biso mukolo lelo na croisement ya avenue Okapi na chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila. Chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila yango nde ezo kende vers Ipen. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons. Avenue Okapi yangoyo, na droite na biso. Bana avenue Okapi, tobosani bino te, lelo to tambolaki pe na avenue Okapi. Awa tozana
Binza Météo. Na droite na biso ndenge boko komona eza ba menuisier basali ba kiti na ba mesa na bango ba armoire référence munene ya météo yango wana. En face na biso eza quartier Kimpe. Biso toza na quartier Congo. Awa toza na Binza Météo na chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV za radio te Kabali solo pesa sang na moninga oyo chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila. Ba menuisier na bino ya Météo bango wana. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Bana Météo boza wapi? Partager, s'abonner, commenter, liker. Benga numéro eza affiché. Pesa suggestion na yo. Bokota. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie ya kuta tire ba menuisier na bino ya Météo bango yo. Bokota okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge Météo ekoma te. Météo na bino yango yo Binza Météo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
pesa sango na moninga namoni lupangu na bino namoni balabala na bino na 3 Exact Production TV oyo eza Régie des eaux station à Régie des eaux ya binza météo yango wana tozo continuer kaka na chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila to le biso que tout droit nango okei vers magasin okei vers Grand Malik. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Totiki chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila tokoti direction oyo direction oyo nde ezomema biso vers le centre météorologique bokota bo s'abonner bo partager bo liker okenda libanda ya mboka kala 2 ans 20 ans 10 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge meteo ekoma te lelo toye kolakisa bino meteo na bino botika kala totamboli na babalabala lokola avenue Okapi avenue des Rosières totamboli na avenue Mwami avenue Chikuya bokota bo s'abonner bo partager bo liker. des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi Avenue Kamak 2 na bino botika kala yango oyo lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé avenue Amani yango oyo bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Bana meteo boza wapi
kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme bokota bana météo bo s'abonner bo partager bo liker c'est tout jeunesse en lelo balinge kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Oyo avenue Marie-José Mfulu Masaka Bokota Tozo avancer vers terrain à météo. Terrain ya foot ya météo yango yo bana météo boza wapi bana binza météo botala terrain na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te terrain ya météo yango wana tozo avancer na gauche na biso centre météorologique ya Mbinza yango wana centre météorologique yango wana na gauche na biso ndenge boko komona yango okende libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge ekoma te centre météorologique na bino botika kala yango wana bokota kabali solo pesa sango na moninga TV za radio te namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Oyo toza na croisement ya avenue Climat na avenue Circulaire. Tozui avenue Climat, tozo avancer na avenue Climat. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana binza météo boza wapi okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge binza météo na bino ekoma te binza météo yango oyo Verification des écritures avec le pasteur Godin Poel.
eza na raison. Kabali solo pesa sang na moninga binza meteo na biso totika kala yango na 3 Exact Production TV. Tozo avancer na avenue Climat. Makambo toboya kilobi Bokota Kabali solo oyo croisement ya avenue Climat na avenue Lomami. Avenue Climat ezokende ko déboucher na avenue Monswaya. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso. Avenue Climat soki okende yango tout droit boye okokende kobima na avenue Monswaya. Tokozongela avenue Monswaya tolekisa bino nanu avenue Lomami. Awa tokoti avenue Lomami. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer na avenue Lomami. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Avenue Lomami na bino botika kala yango yo. Boyebi lisusu ndenge ekoma te. Kabali solo pesa sango na moninga. Namoni meteo na biso na 3 Exact Production TV. Tozo avancer na avenue Lomami. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Bokota, 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 bokota. Awa tokomi na croisement ya Lomami na avenue circulaire. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana météo boza wapi? Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé, et que mon cona lobi, tous on a les Tomatina avenue circulaire po tokende tozonga lisusu na avenue Monswaya to lakisa bino pe Monswaya na bino botika kala. Perfectionné, bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana météo boza wapi? L'issume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Tozongi na avenue Climat po emema biso na avenue Monswaya. Avenue Monswaya yango yo croisement ya avenue Climat na avenue Monswaya. Bana avenue Monswaya boza wapi? Bana quartier Congo boza wapi? Bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Monswaya yango yo. Tozo avancer na avenue Monswaya. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta tire. Tokomisi beklise lokola bande prise privyo ya biso.
Bokota, 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zombanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko kolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison.
totiki chaussée mzee Laurent Désiré Kabila awa tokomi na avenue Nguma. Nguma yango oyo c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Nde boko komona na ngamu na biso eza Palais des Marbres, clôture à Palais des Marbres yango wana. Lelo toye po tolakisa bino avenue Okapi na bino botika kala. En face na biso avenue Conseil de Ville. Ce qui botali émission na biso sur quartier Congo bokomona avenue Conseil de Ville. Lelo tokoti direction oyo po tolakisa bino avenue Okapi na bino botika kalana hôtel Okapi. Bokota bo s'abonner, bo partager. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikotosanza wana quartier Congo Kabali Solo Okapi Lodge yango wana na droite na biso Okapi Lodge na bino botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Soki botali na mur bokomona bakomi Okapi Lodge. Des Écritures avec le pasteur
perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana avenue au Kapi boza wapi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Soki okiti na aveni oyo ndezo ke niko deboucher na aveni Benseke. Biso tozo continuer na aveni Okapi. Bokota avenue Okapi na bino botika kala yango yo boyebi lisusu ndenge ekoma te. Bana quartier Congo boza wapi. Bokota. Toujours avancé, toujours dans le quartier Congo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
balongwe mingi lolenge bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balongwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso batutu ikotosa nzambe tala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Commune ya Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers. 21 quartiers ya commune ya Ngaliema yangoyo Punda, Gomba Kikusa, Musei, Monganga, Mfinda, Manenga, Mama Yemo, Lukunga, Lubudi, Lonzo, Kinsuka Pêcheur, Kinkenda, Kimpe, Joli Park, Djelom Binza, Congo, Bumba, Binza Pigeon, Basoko, Bangu, na quartier des anciens combattants. Bokota, 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 Bokota. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère.
Bakoma kotrahi sakutala sima o. Yeso yo, Yesu zonga na yo. Koluka, babolye. Ya Yesu yakala yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bokota na gauche na biso eza concession ya Hotel Okapi. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrizi etika hipokrizi. Meme tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. nango perfectionné makambo toboya kilobi place oyo ezalaki Hotel Okapi. Bokota bosabone, bopartage, bolike. lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye bana météo bana quartier Congo toujours avancé na avenue Okapi.
Kiswahili. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie akuta dire. Okenda libanda mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans oyeli lisusu ndenge mopanzi oyo ekoma te toye kolakisa bino avenir okapi na bino botika kala bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Numéro na biso eza affiché en cas de suggestion, en cas de conseil. Numéro na biso eza affiché, bo benga. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato to iko to sanzame kala biso bato
Bosaneme tokola tapona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Toujours avancé na avenue Okapi, Bokota, toujours na quartier Congo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bokota, hôtel La Rotonde de Mbiza sur l'avenue Okapi. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakana yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Oyo eza avenue Mama Veille. Avenue Mama Veille yango oyo na quartier Congo. Balingi
kamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ola pesa na meteo avenue Mama Veille yango oyo Soko banko ye tozongela nzakomba et tournons tous à la parole avenue Mama Veille ezomema biso vers le centre météorologique bokota bosabone bopartager bolike Soko banko ye tozongela nzakomba et tournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. oyo nyonso avenue Mama Veille bokota Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bokota bosabone bopartager bolike
avec un ennemi, mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, yakana yo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tokotaki pe avenue des Rosiers. Avenue des Rosiers yango yo. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Avec un mot qu'on a lobby, tous on a allé le Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi Avenue Bora yango yo. Biso to continuer na avenue des Rosiers. Avenue des Rosiers yango wana toujours avancer na avenue des Rosiers.
bokota avenue des Rosiers na bino na Binza Météo yango oyo quartier Congo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Wana na gauche na biso eza avenue Faso. Avenue Faso yango oyo. Tozongi avenue des Rosiers. Bokota avenue des Rosiers de ebimisi biso na avenue circulaire. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Balingi
balingi biloko na ye tombalola komakolela kolola nakamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévote mon masé eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota Bokota, oyo toujours avenue des Rosiers. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta tire. Commune ya Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers. 21 quartiers ya commune ya Ngaliema yangoyo: Punda, Ngomba Kikusa, Musei, Monganga, Mfinda, Manenga, Mama Yemo, Lukunga, Lubudi, Lonzo, Kinsuka Pêcheur, Kinkenda, Kimpe, Joli Park, Djelom Binza, Congo, Bumba, Binza Pigeon, Basoko, Bangu, na quartier des anciens combattants. Bokota, 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 Bokota. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tokomi na croisement
ya avenue des Rosiers na avenue circulaire. Tosi tosaleli bino avenue circulaire na sens opposé nango. Awa tozo continuer la avenue circulaire pour ebimisa biso na avenue suivante. Bokota kabali solo pesa sango na moninga TV eza radio te. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azana raison. Avenue circulaire, et biso na avenue Capuche. Oyo avenue David Mwamba. Avenue David Mwamba yango wana. Yango pe ezo suka, ezo débouché te. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et comme autorisé. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo eza avenue Capuche. Tozo avancer na avenue Capuche. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na ba abonné na biso na ba non abonné. Ceux qui na nos abonnés te sala yango po o rataka ba vidéo na biso te. Lelo toyaki na district ya Lukunga, plus précisément na commune ya Ngaliema. Commune ya Ngaliema eza subdivisé na 21 quartiers. 21 quartiers ya commune ya Ngaliema yango yo: Punda, Gomba Kikusa, Musei, Monganga, Mfinda,
Manenga, Mama Yemo, Lukunga, Lubudi, Lonzo, Kinsuka Pêcheur, Kinkenda, Kimpe, Joli Park, Djelom Binza, Congo, Bumba, Binza Pigeon, Basoko, Bangu, na quartier des anciens combattants. Bokota, 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 Bokota. Tozo avancé na avenue Capuche. Toza na quartier Congo. Avenue Capuche na bino botika kala yango yo. Tozo avancé na Capuche. Bokota, 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 Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo totiki avenue Capuche. Ngamboyo ekomi avenue Mwamini. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe. Bokota, 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 Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo avenue Mwamini. Koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzame kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Meme tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozo avancé na avenue Mwamini. Kaka ndenge tolobaka omoni lupangu na bino te, omoni avenue na bino te, komela biso na commentaire tokozanga te koya kolakisa bino pe epa na bino.
kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire Bozalaki ebele ya kolanda les artistes de Kinshasa mokolo lelo na 3 exemples production TV. Merci na ba abonné na biso nyonso. Merci na ba oyo na ba s'abonner te. To sengi bino pe bo s'abonner po bo rataka ba émission na biso te. Lelo toyaki na quartier Congo, plus précisément na Binza Météo. Tobandaki vidéo na biso na référence ya Binza Météo na ba menuisier oyo basalaka bakiti. Tolakisaki bino centre météorologique et tokotaki na quelques balabala ya quartier Congo. Omoni balabala na binote, omoni lupangu na binote, komela biso na commentaire, tokozonga toya kolakisa yo pe epa na bino. Video ya lelo tosukisieli yango na veni mwamini. Soki yesu azongi te tokutani na video mususu. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons